Mbote na bino bandeko batali Arrête Kilumbu Shembo TV na pesi bino mbote ezawa bino molobeli Arrête Kilumbu Shembo TV na banzi biso en Australie tokomi na tongo na bamboka mosusu bolali na mbola moki te nzamba batela bino ndenge pe abatelaki biso nazopesa mbote na babone na nga nyonso opena na koti te pa découvrir nga akota a découvrir nga akuta ba histoire vraie kolamba ezali ba mateya pete tozana biso ezu tosangisaka oyo yende tosali oyo toyoki nde tolobi o bato basepe na moto beti maboko oyo na koti te akotami abonné a partager o azana motema malamu na motema nzambe a partager nzamba kupambola ye to pespe merci na kolo nzambe otala musaki biso apesi biso makasi na ndenge totelemi awa po topeta lisolo topeta mwa lisolo histoire vraiment ko eza moke mais très intéressant mutapesaki anka moke abi mama arrête ko sauver ba âme bandeko ana poto makambo mingi eza ya malamu pe ya kitoko toya na bana batanga ba classe papa basalaka misala mama basalaka misala soko lingi soko za na bébé na ndako toko samsala no ya kitoko toza ndeko moko mobali na baishika benga kinga mama arrête mto pensaka mwa sango na yo kaka yo nazalaka abonné na yo nasepelaka ba masolo mingi obetaka metango betaka masolo na yo nazaka neloko moko etushaka nga moki nakokana nga kotémoigner te ezala na kende église tant que babifu kotémoigner po te esunga bato mosusu me nga nazala makasi wana te ndenge obetaka bahistoire o mona koto nga mpe naza na histoire moko naza mwana poto akala nanga Belgique nasa déjà ba 25 ans na Belgique nazalaka na mwasi na bana mwasi liboso na yaka nde na poto atoboyanaka akendaka kobala esimbaka te nga mpe nabalaka nakobala na papa ata mama Henriette ata soki naza na ndako eza mwa tabu naza na mwasi mpe naza na bana baposa na ngai ya nzoto esilaka te etindaka nga kaka nazalaka na camarade na nga moko ayebisaka nga bidi soko omoni na ndako obaye emo tobayaka toza mibali ndenge ye alobi biso mibali totondaka te olio olekaleka koluka bacongolais ata so bazalaka lofundu banini kendaka no na bamiroir bino nyonso bosi bocomprendre déjà ke bamiroir eza nini kote batiaka basi ofuti mbongo oke koleka na ye molingani moko alakifungolaka ye miso baya na ye kala molingani basalaka yango ye mpe banda kosalaka yango baya mwasi ekokóma nini molingani aye kobima ake kofanda na Suisse mais ntango otamtakendaka na rendez-vous ne kokende kofuta mbongo mais aza na mwasi na ndako molingani epasaki na mwasi na ndako baliaka batondaka te yango papa olingi olia ndenge nini ozwa mondele ozwa mwindu biso nyonso toza kaka ndenge moko nyonso eza na kati wana nde mpe kozala na kati bato mosusu bazalaka soki bauti Afrique baye bamoni mondele bakasi eti mondele nde aza na Afrique du Sud eleki nyonso nzoka nde nzambe akela ndenge nyonso kolia kotonda to kozika lolemo yoka papa na ndenge abi nakendaka kozika lolemo nake kofuta mbongo bakutaka na ngai nazongaka na ngai ata mosu na sali nazonga mpe na sali so na mwasi na ngai na ndako tosali bilenge ya ngelingeli na mwasi ya ndako soki na bimi lokola basamedi soki toswani na mwasi na ngai mwa discussion ezangaka te mama Henriette omwana ba napimi nakendaka kotambola soki na fandi na ndako tokoswana na mwasi nzoka nde nakendaka na ngai kala bilenge ya ngelingeli wana kofuta nasali ata basi mibale natondaka te nalela yango eza pasi mwana mobali apesa yenga pasi ya na biso ya mobali oyo baya mwasi aye kosala moko mosusu aye kokutana akendeka bafutaka bambongo wana bakenda mwasi baleki bandeko bana mibali oyo boza na poto na Afrique nete soki babiloko wana ezalaka oyo ya kofuta mbongo eza nango bana paka jumu pesi bango $2 oleki ne $3 kaka nde bapesa batémoignage na bango mais biso ya poto eza normal eza mosala oseki bafundi mpo ye nde mosala na ye wana bayaka kolala aza lokola agence baye bafuti agence mbongo agence ebengi mimi Catherine yaka yo lekana wana mbika oke koleka na ye eza agence bafutelaka yo soko yana oseki omemi ngambo mokwana akutanaka na fo akutana mwasi moko boye ya mwindu baya mwasi elekaka kaka fo na pokwa lisusu ntango azongi na ndako ezalaki mo eloko moko erema moke badiscussion na mwasi asiki so abimi
akenda ba restaurant te ay ko kende susu na agence est-ce que ba futa kambongo na ba miroir pote azwa mwasi ba ko pise mwasi mibale bande ko ba ya mwasi ezaka ba tumuni nde bazana kindoki te bazana majite na ba mindele bazaka na kindoki alobi dans côté na mwana mwasi wana depuis abotama banda alenge ya lobi banda azwa mwasi ope abala ope band oya bandaka kozwa na Congo na ope azakolika na mbeka oya ba miroir na yoka elenge ndingwa na te ezaki elengi moko anormal alobi na leli na kombo na gangi papa mama na komi zoba tangu na komi zoba na mwasa komi kupupula kanga zosaka lokwa kupulaka fu na misu zoka nde nzambe na kabine nzoto na ngai na molimo ya kindumba epa ya moto mabe ndele wana tanto sisi na futi mongo na ngai na zongi bandeko na ngai alobi depuis afanda makanisa mwasi wana alia mwasi wana alala na buta lota bandota lotaka kaka mwasi wana ozoka likama bino bana biso ya mibali obokina kozwa basi na ba miroir olobi oyo kanisi mundele nda azangi kindoki mamba papa bokeba bokatémoignage ya moninga na ba miroir wana bozokenda lobi bozokende ezoyela bino ba malchance omona te ba kisuki mwana mwasi mwana mobala leki kolala la lelo a changer azoki dozwa ba malédiction bazoki lobuto tangu ya kozwa malédiction kuna aye nango na ndako ne alali na mobali tola na mwasi na ye aye apesi mwasi ne malédiction ekomoki na famille osimba musali osimba te osimba koto osimba te okoma biloko nyonso kwa komika kobeba nzoka nde kanisa nani okendaka kolala na ye sika nini okotelaka nde ekomelaki mwana mobala biloko nyonso ebebi bandeko alobi ata soki afandi boye kalala ata pongi ya 5 minutes amonaka mwasi wana ndenge yake kolekela yaka moko soki alala omona ye moko akrie na butu soki baza na mwasi ne bazosala makambo ya Adamu na Eva na butu aza na mwasi ne bazosala mbe ye makanisi nezi epai mwasi ya mondele wana bozokalika mosusu soki epaka mwasi ya mondele wana te ekepa mwasi mosusu ya mwindo wana azwaka liboso wana me ya mwindo bandako monisa epasi mingi te kaka ya mondele wana okomona soki bazosala titi mama eza mwa tabu ifo toloba po ezosunga bato mosusu okomona soki baza na mwasi wana papa omona elongi ya mondele wana ebimeli omona akrie asaliko baza na ntango ya mosala bazosala service me omona mobala akrie mwasi na mobala nanga nini ekomeli okomi boye kaka okomi boye po na nini okomi boye po na nini mobala atie moto alobi ngai depuis na betaka kuna epa mondele ngai nazomona nanga clair te bandeko rimo ezoderange ngai nazomona clarté akani abombeli mwasi na bi ekomolekisa soki alingi ozwa mwasi na ye me soki akomi siko soki alingi okende kuna il faut bapesa kaka mwasi ya mondele wana bazopesa basi mosusu talobi eza normal soki nake koluka kuna na esika tokendaka koluka basi na bandako wana bakomipesa kaka mwasi na mikolo nyonso soki na ndoki na ndako mwasi nalia mwasi nala pongi bandoto na ye nyonso ya mwa mobimba ekomi kaka mwasi wana soki alinga mwasi omona kaka elongi ya mwasi ane amoni yango neti na vision aza na mwasi ne na ndako bazosala makambo ya Adamu na Eva azomona kaka mwasi wana soki mpe bazosala okomona ntango bazosala na mwasi na ndako okomona mwasi soki bakomi na bilenge ya ngelingeli omona kriye kaka kombo ya mwasi wana mpo ayebisaka ye na kombo bakomai deja bakoma komesana mpo bapesaka ye toujours azala client na ye apesi conseil na bandeko mobali bokeba bino batokenda bamiroir koluka basi ozokoluka mwasi oyebi te oyebi origine na ye te bino okasa nde balobi ke bandele mpe bazala bandoki donc azalaki nde na mobimba sirene na kati na ye akendaka kolala nde na sirene amiyebaka te nde omonaki ekomelaki ndenge wana ezala aza na fete aza na baningo moko akrie atangi komba mwasi wana ayoki bien na nzoto soko alali kaka ndenge atalali na moi basali sieste oko kaka akrie atangi mwasi atala oyo ekomi likomo mosusu oyo ifo nakita mobali na ngai malamu tokende bandeko tozomoluka na malédiction ozokoluka malédiction ya pamba efandelaki nango soki efandelaki oke komema tala ndenge akenda kolala na basi wana kozonga se apesi mpe mwasi na ye bamalédiction wana mpe akutanaki mpenza na sirene momba nango oye na malédiction na kati ya ndako eloko te koma ye kosimba mobali ye kokofese mwasi nanga toki pa paster na biso moko aza na Belgique nde mobali akendaki kokofese basali bagene batie na priere
biloko ezoloba na nzoto nini aye kokwea ba délivrer en tout cas ba délivrer qui mobali moi ça fani kaka kimia binga na tika libala to na sala nini bato bayeka kopesa conseil ba biki tala bala ka liboso aye abali oboti bala bofandi bozala kabela mobali no apesa ka onyoso zoka ndabi makane pembeni akina kobetaka na miroir akina kosala ka bilengangeli tala sikoyo conséquence ngwana abandaki koboma tala sikoyo nzambe tasali te oyeba ye bokele ba délivrer pour atika misala na nde aki kosunga ye akomaki azolota mwasi wana te azokele sukuna te na bisengangeli me batungisa ke butu bazwa kobundisa ke bitumba basalaka bagene basambeli en tout cas esungaki ye babalala bia partage atika kolula mwasi ata na nzela boye amona ta mwasi ata kitoko alulaka te keyake lisuku kapisa ngangeli kuna na suku na baagence o basi batikaka mitakala mpo bakende kozwa bango bafutaka bongo akendaka lisusu te yango nde ekomi le témoignage akopesa bapeti ne bakonse ofena bapeti bandekolo conseil kaka yango nde akoma kopesa na baki mama tika na pesa opene opubliaka na osalaka mwa bahistoire vene na youtube obeta ope akokutana nango na lisolo wana ekosunga ye makasi ekosunga ye mpenza ekosunga ye makasi ya monde lisolo na baya mwasi nazalaki na ngwa kobeta na babibali bandeko na biso ya mibali oyo bakendaka na bamiroir botika ta moninga na biso ya mobali ndenge akende omema malédiction eye na famille asimba oyo boye te akende na mosala babimisi ye akende ntango akomaki azokende sokuna te makambo na nyonso ebebaki donc ayaki mpe basambelelaki mpe ye moko te bazwaki na mwasi na ye basambeli bango mpo ye akenda kolokota malédiction makambo mabe basemasa mabe libanda mpe ayaki kotiela mwasi mwasi pe akomaki deja na mipepe wana ozomona donc bazwaki mwasi nene basambeli bango bakiti mwasi motema bapesi baconseil nde yango lelo bafandi na mwasi ne libala bosembo akoma kopesa bato conseil akoma kopesa soka moi mpenza moninga moko aza bien te miso likolo azopesa conseil akoma kopesa mpe batémoignage na ye oyo aza mato ya koluka bino bapapa bandumba oyo bozoki na bamiroir koza na mwasi mpenza tala mwasi kitoko tambla mopende lokola ya soso ozotonda te alia atonda te sokozala na bitido nozoka tika tala semence moninga na bino akenda kozwa oyo nyonso mobali ayebiki akenda na bamaison wana oyo azoyoka ngai bokende mpa basala nzambe basambela bino badelivre bino mpo boyebi oyo bomema te okomona na ndako makambo ozosimba te kosomona mwasi osimba boye mabe okende business mabe osala boye botala vi na bino botala ndenge bozotambola na vi na bino soki ozoyoka ngai boluka basala nzambe basambela bino esika bokotaka kuna bozalaki baveugle boyebaki te bomonaki bilenge ngelingeli nde eleki nyonso ata soki oza na mwasi te soki oza jeune garçon to mocélibataire mpe na lobala te yo okota maison wana okenda kolala na basi wana kuna omema semence mabe epa ba girlfriend epa ba copine na yo epa mwasi epa ba fiancé na bino bokende bakende kosambela bino avant bo bala mpe bomba bafiancé na bino bacopine bakende kosambela bino mpo balongwa basemence wana mabe bilengangeli eza kitoko me ezala na bien na mwasi no ya ndako me oyo ozokende kozwa na miroir mama mindele baleki biso maye tozala mayele ozwa mayele te yo papa osalaka yango tika kanisa vino ya nsima soko ntango oyaka na poto to ata na kongo olika na bavi wana kende basambela onga na kati na moko tokota boni ya bone eza na bino molobeli mama arrête kilumbu shembo seyo bai